Ça doit na bakundi ete liwa mo ça dola eza loko baliwa batnya sauter eza liwa mo boye koti mambo l'état koti na ma famille donc eza famille à moi si ba wondi marate bakunda ndeko na bango bongo sans bazwa suite mo elika mo boye mo na ba ku fe nini pour la bango ba kizaki dola mutu ba bomé mo na bango. Donc pour le moment bango famille moi si ba kizaki za dola mutu ouais ba kiza bongo ataki mo si bitu wana eza dola mutu sala bongo po asa maramne à théâtre bika biso bato sala ba blog ba TV okini za mystique mutabela la famille so mutabeli yo mudakufa yo donc ndenge ba rezunaki ki dola mutasala ki bongo et on le quoi l'été zo ki marambo en charge marambo ça on marche et le canon ça les 10 semaines na morgue. Oui balande même 2 ans balande la baba so solution mais nabi ki dola ni coupable famille ba so na bango bien à la famille nabi ki le canon bien pe ba kunda ça na biso. Comme ça va vie privée ba tout le golo ali pendant nguba ta sala le roi ezapeyo do la be mutu ala makila raisonna pe elle va promo ko eli au lieu de soutenir biso commission on va baisse na internet commission aussi na internet na part na ba courage belé kaka a mobali déjà commis commis qui et puis déjà la solution comme ça manango problème solution la promo dem qui zanga solution so liwa ku tu eza solution pour na bon moi c'est que solution la mieux solution. Balobi Kin France Télévision ne makam oza bezuta ba film bien otala ba émission bien Kin France Télévision ne makam chaîne moko ya kanda aïe 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 balobi so to ba minte musala ne makam abonnez massivement la chaîne France Kin TV et pas Yannick Wenge béton doit s'abonner kuna boyoka masolo puis ya politique masolo ya Congo masolo ndenge Congo zongi pa ba congolais nous avons la personne mon master mo ça la même émission trop bien Yannick Wenge Yannick Wenge yonde makam Kin France Télévision ne makam. Voilà, mesdames et messieurs, bonjour et bonsoir. Vous êtes connectés sur Kin France Télévision, meilleure chaîne d'actualité, la chaîne qui vous informe à chaque moment, parce que vous informer, c'est notre souci majeur, mesdames et messieurs, avec le vôtre. Yannick Wenge Motatonda Nakati Nakibonzambe avec cette émission Jeep à vérité au Wapi, tu as un rapport la bino, artiste musicien, artiste comédien et toute tendance confondue, mesdames et messieurs, à travers cette émission aujourd'hui. J'ai un grand plaisir de recevoir pour vous Benny Roumé, l'artiste. Avec lui, on va essayer un peu de parler sur l'actualité. Marambozali Goleka, Nakati ya théâtre, Torono Belango, aujourd'hui Nakati émission. Mais ce que vous qui mbala liboso, talabiso la Kin France, on peut s'abonner, ou aimer, ou partager. En tout cas, vous savez biso malamoumi kaka ndenge bo sabonaka, ndenge bo partageaka, ndenge bo aimara la vidéo, tout ça là ka. Et ça la biso malamomingi. Je reçois déjà mon invité Benny Roumé. Benny Roumé, bonjour. Ouais, bonjour, président Yannick Wenge. Bonne santé, ça va? Te santé makitoko kanengo mona et puis na bo santé. Ko senga ba tneso ba s'abonner na chaîne na biso Kin France. Lobi chaîne internationale. Ba to belé mikolobe ba ba mona hote ba ta Kin France ba moniote ba ndolanda yo. Liloba ezali na bato botala. Te merci vraiment Nabi Kin France déjà Blazaradé na Kin France. Bagag na sur le terrain. Bato botala pasteur ma pipo, daddy ma pipo. Donc, na CP Soukozonga sous le lot, na plateau ya Kin France, plaisir à trop. Ok, merci beaucoup. Na bibliothèque artiste comédien, Bato Belé, Bazali Kolela Lela Kolobaloba, c'est pour na liwa de Konabiso, moi si y a de la star, jusque-là, dans le Bakundi était, Bakangaki Pedola, Marambo Belé, Magé, Marambeza la justice. Bato Belé Bakotuna, Yannick Wenge, et c'est Bakunda déjà, moi ça dola, Bato Belé Bakotuna, c'est Bakunda déjà, et comme il encore dans Togomozomo, dérangement partout dans le monde entier. Est-ce que moi ça doit la bakunda déjà? Non, moi ça doit la bakundi était. Liwa moi ça doit la, ils ont le liwa battu sauter. Ils ont liwa mon boy côté mambo l'état, côté dans ma famille. Donc ils ont famille à moi si ba wondi marate bakunda ndeko na bango bongo sans bazwa suite moi elika mon boy moi na ba ku fe nini pour la bango ba kizaki dola mutu ba bomé moi na bango. Donc pour le moment famille moi si ba kizaki za dola mutu. Ouais ba kiza bongo ataki moi si bitu wana za dola mutu sala bongo pour asa maramne à théâtre bika biso bato sala ba blog ba TV okini za mystique mutabela la famille te so mutabeli yo mudakufa yo
donc ndenge mama rezunaki qui est dola mtasala ki bongo et on le quoi l'été zo ki makambo en charge makambo ça on marche et le canon ça les 10 semaines na morgue. Oui voilà il y a même des ans voilà il a pas souvent solution mais nabi qui dola est coupable famille ba souvent bango bien à la famille nabi qui les canon bien puis ba kunda ça na biso banini pour na dola star au tazo ki ba problème moi ça kufi au turubala moi ça kufi à kotika show abimi abeli makambo belé komeli collègue na yo artiste et comédien de la star makambo te ouais non fortifier ka belé ba courage belé vraiment mbalé ça la ka bongo wula ngona tongo bité na poko la wapi miso bala ngona tongo bien na poko za na morgue miso ngina tongo bien na poko na hôpital donc mamboze belé courage miso pe na sonde bisanga tango kuma na problème ezango ngafo o telemisara esprit na yo telo te simba lobeza nzambe o tsara molende pour ça du problème o lembisi nzoto et là tu donc courage ka belé puis conseil on peut ça apona bato tambo na bango ndeni apona bato tambo na bango pourquoi anda kanga na Fabregas ne donc ça rend la bato bien ya tambo na bango bato musu ba na vie na po ba salir vie na nous on la vie na po pourri vie na aboma vie na yo pour na intérêt na ouais faut ça musu ba bon ouais yeso ngo banina ngo yaki po bebisa vie ah décision on a fait là c'est là la dio na bango te asta carrière na non ta koka na Fabregas yo c'est là te de la koka na fata bato ba bongo do la amno mnini amno mkilo amno mke fala mno mnini so ta kala mino ko ba ko kwata selo yo siko liwane utanzela wana te na lo mabongo te mais ça va bien tamona bango pour exemple que mudu muso ko simso touche comprendre ya mudu muso ko simso touche so yani wenge pesa no polo la tana ju polo lati na so polo bo lati bebu ukombe bo libu mpasi ukombe maadi ya pese ukombe do nga pese ka conseil na bité que yim tali mais pour na bato bien tamona bango ya za ne comédien sina ni yo kamano wa musicien ça boulot énorme mais yo pour kamano musicien nga sikoyo eza moins différent nga kamano musicien te ki naza lokola deti na fa bakangama eza lo monter sangisa bango pour que zo avoir fa ni fa sepela na mais nga za na sima musicien sous porter parole musicien boy na défendre musicien boy magina comédien mais na ça si quand on ça doit déjà que dans ça boulot koto yo non ça boulot dans la théâtre koto dans le blazer bien affilé non ça boulot dans la théâtre koto dans mutabou mais ça te na yaka le roi mutu semba ya sima mutu tambo na sima mutu sans boulot na sala honte mon aki concert ya Fabregas na Casino de Paris au moni façon ndenge zaki dans plein ba sepeli ba bini ba sepeli yeku dans des pas petit na sala échanger comme Casino piaka piaka moko jana na sali dans pesi biso musique Congo soni pe na pasi omoni ba Fabregas ba bato bazo déstabiliser musique na so libanda bato ba ka musique na so ezala esila pona ba fa ouais alors que soni moko président na so que du début à la fin donc na salon là ezaki so qui a 2500 sur 3000 mais que Fabregas a jeté ba kasa ba tata 25 personnes ça fait mal oui oh mon aki wana ba bureau ya ba mission o bayaki ba famille ba se ba mission bayaki nous mon ba tout c'est moi bon wana ça fait mal président on a ça qui est azara procédé tant ba pimino visa vanda rosa procédé pour ngam la fongole poto na génération na ngai ngam la ke bwe na ke ah ouais la que ma touche ça fait mal ya moni héritier watana bino Fabregas simbi touche na concert pour na ngai et puis mkilim yebi apesi so soni na pasi Fabregas populaire annoncé qu'à retourner dans Kinshasa comme populaire dans les réseaux sociaux. Ah populaire on va bien na yeba comme asila kala. Oh. Bon na miso nze moni walonga za na plate na mukili. Oyebeta. Face à l'actualité te facile donc musique mais si là donc je moi ka la tête en 2025 on va comme des frères. Ah si là yé moi na ya nga beta kutu na pourquoi ba visa de bimiti nga be orchestre na poto moi ni Beckham. Afa forcé. On va t'indiquer. Dafi Beckham. Bana nyonso na bana na Beckham. Ba opesa musique Congo soni. Ah, président. Oyino na TV, oyisi batuma ke na obeta jour gangi pe. Ngai mutu liboso na wakoko na bana fasta la ngam na bandi na obeta na poto. Na invité bina filé, na invité boye. Mais na suka filme. Conseil on peut jouer taille coquille mais au bête sous conseil on mais azuba visite ba bête 12 on dit comme ba 12 ba bête 12 agangeni mais noir et pour ba contre agangeni moni ba Beckham ba alimisanga et ça nga pasi koloba mo nga mo na loba siko ça fait mal
ba immature. Donc ça me donne baka ba musicien ça le Congolais faut ba ko za immature ngelo batike faut za pauvre ko za immature ngelo batike za ngelo ko sala oza na bomengo mo za immature ils sont bien comme complexé ingrat dans un bien na katine donc musique ala beta kana Fabrice za na simani mta poussa ka ça Fabrice a l'autre il monte bana bima yebisa ko mane malonga bete sala succès na mukilo ala ndima malonga te anega mise mo yala ba pongi akene wa poto jumo wa chaza mo ke mo wa poto ala toilette te beka ma za 26 na papa la maman tout va 26 ba 26 ça fait mal. Voilà, merci beaucoup, comprenez vraiment. Donc, Béni Roumé, l'artiste est comédien. Avec Kupanzanteke, Ndé Tolobara, Kupanzanteke, Ndenge Maramboizon. Est-ce qu'après, on a tout le monde qui conseille héritier Watanabe? Ouais, félicitations. Héritier Watanabe, moto la tembe. Ah, jeune wana. Plein. Conseil Oueraye. Aux Ampiaka. Plein, à faux, puis à gagner une soldat out terre. Aux soldats à gagner une montée. Mais tout le monde sur le terrain plein craqué. Félicitations héritier Watanabe. Mon biso tolinga musique Congo izandebou. Côté ka image bien na libanda ya musique à Congo. Comprendre? Wata félicitations du début à la fin concert et pas même orchestre. Arta Mwinda oui rappelle ça que le qui va problème ba polémique. Oui ra yemokaza mo lili comment repesa mona Mwinda bleu belé lui mo problème. Oui ra zana mo lili ni oui ra yemono lumière. Oui ra no lumière. Ah Kisinjora ngakudela longole lesbienne ngwa benge PD. Ya PD. Amo mbali. Azamo mbali. Ami komisa sukuma mwasi. Ara PD. Kana ami komisa mbali sipoisa. Azamo mbali. Mesuko so azaki mbali. John nani da soki Jojo aso Johnini. Soki vienjo. Mesuko ta ngoma mwasi. Ako PD. Ngani nazabu na mbali. So na miko ngomisa mwasi na ngoma PD. Kasi ya Joti. Ade jo. Ta ngomisa mwasi akoma PD. APD bango batika bambwe mapamba bambwe wata azamu de avancer na musique ya Congo abani musique ya Congo lelo te ti de la salita avancer te tango yaza ba wera ba fabrication ba sa succès balibanda patience lelo e foutier comprendre le raza numéro 1 na bana wera o défendre la musique numéro 1 bana wenga o kampa de wenge to longola toto lobela ba mise to longola ba feke na ba fali il faut longola o tongo longola wenge longola bango no so ba waze ko longola bango tout to longola pe feke na fali. Parce que tu as dit que la bonne numéro 1. Fali numéro 1. Ouata numéro 1. L'équipe va Célio, l'équipe va la Costa, l'équipe va te belé. Ma miel, les Boga, J3, t'as des motikilés, Fabricas, brigade. Donc, tout, l'équipe va JDT, ma Bialo, ma Blackington, l'équipe va tout. Tout le monde a miel de sol, Mounda, ils ont un chargeur. Ils ont un chargeur. Mais les mots disent mon nom, non, soit la chumbo, allons l'obat. Il soit la chumbo, allons l'obat. Les miens, vous n'avez pas mis musique, t'es un bouillon, la musique à Congo. Soit que pour toi, 8 mois, t'es bon, on laisse le caillou, on t'a qu'à la TV, soit que soit qui minus. T'as le seul orchestre, là, c'est ça qui m'en a pris ici. Sony. Les seuls orchestres d'assise qui m'en a fait ici. Et puis, à Ebaraki, soit Ebaraki dans un formé, l'orchestre m'a dit Kima. Ouais, orchestre m'a dit Kima. On a travaillé à Bangoto Akemi Masanga, Mora Langue de Fundara. Angazon Aimo. Parce qu'on a fait ici, Badou Kima, Bongo, ou ce qui est Paris. Donc, l'orchestre non stabilité, il m'a pas non stabilité, donc. Mais ma peut battre à Paris. T'es là quand on dit. Mais putain, mais so de par exemple moi dois et ça mon desi ba tant que même orchestre na poto faut en habit fallait même ba mission na poto oki ba iwarena faire même ba mission na poto ba didas parce que il y a que ne bodo no sani même ba no sani ko la veut ko ti ba ko pa kayu to ne faut avec la musique. Voilà, tout on a théâtre, le théâtre poison côté qui montait mamabe côté ba division côté koyo kanate et le ko na nini zo sala que le théâtre division et côté dans le théâtre congolais. Mbongo ni comment faire on a quoi bon. Mbongo, est-ce que nous sommes mbongo ezala côté ça qui bitin mabe. Mbongo ni comment. Mbongo comment faire on a quoi bon. Donc il bitin mabe ezala raka. Donc bi ngai réponse na ngai ngwana mbongo ni besali bon. Pour so le zongi bateta kala
au moins makambo ezalaki te so toseka tozalaka ata 2002 tozalaka tokana ata 2000 ans au moins makambo ezalaka te bolaka mpe ezalaka te bato baosala théâtre mpona lokumu so oleki ya na biso asalaka théâtre oleki mais lelo ekoma na mbongo kimutanga mpe fo kotaka comment là te prise photo belle vie sila nini eloni saka barankino amage nane de la foi pasteur de la foi bengisa bango mais simba tete lelo barankine comme makasi kasi mbongo ono bakalika mabongo ti sila kuma la bebe kuma la ni na vandi biso bebe benga singa ndeni mapipo ke tana sila show ozoma $200 na kimbango bongo tinde bazaka ti bafinga bongo bato atindi bazo bazula ko bala et puis là ko paye pas belle vie so ki na fingi kota belle vie si la benga na kota na film na ale kala boke TV ana YouTube ni aza abonné belé so na kena omona na visible ne sa bongo mais bato ba sala bongo ba bateke bazo sunga ba carrière bato misusu pona ba artiste comme ele pe ba kota na kopo na kofinga kasi et ba finga na ba théâtre eza bato ba sunga ba carrière bato misusu ba bomande ya bango dans l'avenir. Dans l'avenir pour te nga vraiment conseil na eza esengo ba bebi sango bongo misu ba leka leka biso beto ya yo pour esprit ma bien na mamba théâtre mais biso kucha bongo to sani pesa bese nga za loko na ya malanga kina karte na théâtre on a kuti bon papa masumu ba bilombe bazana on kuti zaka bongo ba pe muyombe gauche ngalo no sala donc nga posa nga ba sala ba ngamba bango na misu ba bomo ba karena bango ba kende kende biso beto ya to sabe mitu. Voilà, merci beaucoup mesdames et messieurs. Comprenez vraiment toujours nakati ya émission na biso to solaka toujours sur l'actualité oyo et les kaka namboka na biso na micho groupe na bino nzande ni boke na ouais na pesi la profiter pour sa président na mayonnaise Mbota trop mon président mon boss Alain Chituka na pesi Mbota trop donc biso groupe na biso ouverture des présidents mayonnaise donc ils se comporter qui toko na Kinshasa président na ko sortir depuis na groupe oyo na koma malaise na otambo nzebe bato ko benga nga ko mabo yeyo asala ba mayonnaise yango yeyo ba pipo yeyo donc apesa nga ba visibilité pour le moment to le kana biso TV ba chaîne oyo ezaka ba TNT bato baza ba TV ba TNT ba mona biso ka pété to kota na canal na bokasité ya le boss Bruno boss Bruno na pesi ba moté biso TV et to répétaka chaque lundi na mercredi na mwana lemba et pas le grand gérant Eric to répéta voilà donc il trouve makitoko na piste msuzo leka tension ça va piste no tension ça va donc batu vraiment pesa so chance balanda vraiment biso tout ça effort on sala waka musala kitone ba mesana et puis nabi déjà au deuxième épisode les donc déjà nabi qui va fanti ba satisfait. Voilà, merci beaucoup Torongo Kenasuka message ya message na bandeko ba congolais baza partout dans le monde entier au batali biso à travers cette émission ba zuili baku yo tala biso ko pesa message nini résumé ni rosa na émission o pesa bandeko message maramba do la star maramba ba musicien tina groupe la bino to si o pesa message na bato batali ouais no bandaka sou ya dola ba congolais to tika nous comme ça va vie privée bato lokolo ali pa nguba ta sala le roi ezapeyo dola abe mutu ala makila raisonna pe elle va promo ko eli au lieu de soutenir biso commission on va baisse na internet commission aussi jeune na internet na part na ba courage belé kaka a mobali déjà commis commis qui et puis déjà la solution comme ça manango problème solution il y a pas moyen qui est solution so liwa ku tu eza solution pour na bon moi c'est que solution la mieux solution pour liwa so qui nous a pesi à permettre liwa c'est que au souffrir na maladie mo quelqu'un qui habite qui peut mais on des solutions donc courage kaka dede na ya susu ko ba musicien bandi ko na ba fanti ko musicien biso surtout ba auto linga musique kitoko to tika ko yoka ba musique matoyo ba musique misusu za so yoki yango so ko venez kamo boy o ki fait obi mais non o ki falo obi mais voilà na jona zo yemba animateur to azanani donc conseil on peut sur musicien o ba beta musique aloyenge so ke simba te bo ki kota ba orchestre ba c'est belé et ti azawana fali azawana faire azawana innocent azawana mi o belina machin tala beze belé ba Thierry Mugler a ko kota de ba wata ba Fabregas a ko kota de ba wata ba qu'est-ce belé c'est pas toi bimisa ba te belé ba mise belé ke kota ba wata te avenir musique était avenir de musique était ko comme qui mta ma bête bila filé par ko kota périté non te bila filé te bila filé aller comme étape wana
Bien filé abeta ba itende. Eta bona nini? Hein? Yebne mwana fabrique. Mais papa peut yobite que moi no robota to bete to sola boy. Papa la pesi président so Fachi Bambote. Papa banga bunda ko za président quoi président? Fachi ko président. Okobota papa, okobota mwana mais mwana asali marambo ba posta la te. Pour bien filer asali marambo même pas oh Fabrice asala Nini yo. Bien filer ala ba bombe ala ba dire moi succès belé na mokilo yo. Bien filer ça les seuls musiciens oh ba bien que concert à minene. Ça si là déjà, ça si là déjà. Bien filer ba bien que na concert à deuxième droit fallait pour pas. Plein la stade de Marty bien filer ça. Non. Bon je bien que na concert. Yemba te. Ayemba bien filer ça là toi l'album ça a marché déjà. Mon single moi musique. Yo kanaté album. Eh beta ngala on nzela ma ça va. Félicitations ik bien filer ça. Ah beta. Donc il y a un basta l'effort et on luka pas moyen ba luka orchestre qui écoute précisément bien comme la fabrication luka orchestre maman pour ah Jésus Kende so bon na ba loenge mon boyo ko fa pauvre pour mon avis oui ah Jésus Kende bo luka orchestre mo tsanzo to botsa esprit pour vivre ça bongo et puis na pesi ba tnyo balinga beni ou même pipo ba monter partout dans le monde entier mon président Alain Tchitouka mon boss la pesi Mbote et puis na bossa ntema sananga Aigle Shadrack Swaga depuis Félix Bambote Arnold Zeka balobi ya gezo bijoune na maboko ne oza pour ça or oza pour ça garantie oza pour ça argent nyonso ange tout ya tegra na oza matete wana na pesi Bambote to pour na pesi maître magouche ya gezo Bambote trop masananga iguchi guta babina bo ba bateka bijou bon on va s'en plein mikolo et puis na bossa nte le président ya bijou c'est nyonso Kamanda Belge babi muta mbongo na simplicité le royer so na mbongo so nga za le royer ni na kufa na ngai oh na ngai le sa accident président Joana on a 15 parcelles so aboti mo na somel pang aboti mo na somel pang aboti ti en somel pang on buka to on lingi na selo boutique na selo hôtel ah papa moi je fais hôtel ba c'est l'hôtel papa moi je fais boutique ba c'est le boutique dans la musique na pesi Bambote bisika zali na madame et puis na pesi motema mapipo Karine Mboyo bisika zali Bambote ba gros bisous Dr Gilom Peko le vieux Dr na PCP Bambote babi ngabe nzoto yembuinga ba Dr futa la ngolo landilanga non fait ça bien voilà merci beaucoup mesdames et messieurs na pesi le grand gérant il y a moi na lemba le vieux Eric na pesi Bambote et puis na pesi notre CG Adebayor babi CG na biso il me sala biso qui au voyage moi ça boy ma pipo ko ta passeport il me sala biso na pesi Bambote. Voilà, merci beaucoup mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Mesdames et messieurs, c'était pour moi un grand plaisir de recevoir pour vous Mapipo Yeyo, l'artiste et comédien vivant ici à Kinshasa. Mesdames et messieurs, Bobigara, nous continuons dans cette émission la biso la chaîne la biso Kin France et ceux qui m'ont liboso autant la biso vous s'abonner ça bien aimer partager commenter tindela ba voisin tindela bandeko batala ba s'abonner en tout cas ça la biso malamu tout ça toujours pour la toper sa bio information. Merci beaucoup na le partenaire Babi Jomar Soudi nakata Australie et pourquoi pas na CG Chide de Braza Dr Gilem Peko na Mbote. Merci beaucoup na tout botala kibiso. D'ici là, portez-vous bien avec l'espoir de vous retrouver au prochain numéro. Balobi Kin France Télévision Nemakam oza bezuta ba film bien otala ba émission bien Kin France Télévision Nemakam chaîne moya kanda aïe 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 balobi so to ba minte musala Nemakam abonnez massivement la chaîne France Kin TV et pas Yannick Wenge Béton doit s'abonner kuna boyoka masolo puis la politique masolo ya Congo masolo ndenge Congo zongi pa ba congolais Moi j'appelle la personne mon master mo ça la même émission trop bien Yannick Wenge Yannick Wenge Yonde Makato Kin France Télévision Nemakam